Waouh, 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 je suis très contente. Il y a cause on a des choses dans l'actualité, ça fait longtemps. On a pu subir nos mots, on a combiné un sous partout bozali, bah on est sur balandaka, serre la joie, bah on est sur s'abonner à la chaîne Nabiso, aller devant TV. Donc on a pu subir nos mots, on a boli mon ensemble et on a profité na pesa. Bah on est sur s'inquiéter qui pour na serre la joie, tant on serre la joie au monde, on a été benga kinga. C'est la joie de monsieur Salama Sousouté. Pourquoi silence est belé? Vraiment, les acquis pour un familial. Moi, je suis mon rézaki Kokoso qui est la famille, mais le problème est résolu. Nzambe apambola bino ba o nyonso s'inquiéter qui pour na serre la joie a zongi li sous son actualité na ebike pour bénéficier o serre la joie o nzambe a tebiso lelo toloba na mokona lelo. Vraiment na pamboli nzambe na thème oyo eza thème moko kitoko. Thème moko bien et ko édifier batu ebele. Vraiment la ligne avant to lobela thème na biso vraiment to bondela nzamba sunga nzamba sima mutema pa moko nzamba sima mutema mama moko nzamba sima mutema elenge jeune fille moko azwa occasion ko landa chaîne émission na biso a bénéficier na quelque chose elingi to lobate que émission ele ka biso ka lokola mai lokola mopepe mais émission oyo etalama tirer leçon, tirer conseil, zoa oyoza nango dans les besoins. Vraiment, to bondeli na kombo na Yesu. Éternel Dieu des armées, je te dis merci parce que tu es Dieu. Merci Papa pour la grâce que tu nous as accordée aujourd'hui. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié car tu es Dieu, mais Seigneur, c'est toi qui as voulu que Seigneur, je sois aujourd'hui, je parle devant les gens. Seigneur, c'est pour ça que je te dis merci Seigneur. Que ta volonté soit faite. Seigneur, je t'invite. Il y a kana poko alelo. Que l'on soit contrôle. Il y a émission alelo. Zambe tika émission o édifié mutu moko akota l'émission o. Tika émission o ensemble mutu o akozwa ngo yawe ayamba ngo na motema na ye. Pe à mettre en pratique Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce n'était pas moi que j'ai voulu, mais c'est toi qui as voulu que Seigneur aujourd'hui je parle. O outie katina ngai zambe édifié mutu moko. Yo papa na bengi yo. Volonté na yo, reine na yo, Seigneur, que ton règne vienne au milieu de nous, Seigneur. Laisse-moi tout le monde la béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, te couvrir mission au nom de Jésus-Christ. Père éternel, rendre-nous invisibles devant l'attaque union sur à gauche et à droite. Seigneur, et rendre-nous invisibles. Et mon absous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Je dis Amen. Merci, 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 merci. Vraiment, thème na biso eza kitoko, thème na biso eza makasi, thème na biso eza très délicate. Donc, tozo lobela thème oyo, balobi, femme de caractère. Maman, papa, yaya, mitala. Est-ce que ça, moi, si, a caractère? Femme de caractère. La femme très bien, femme de caractère. Balobi femme de caractère. Maman. Nanandaki papa moko azo teya. Azo lobela sibiso ba maman. Azo lobela ba famille mabota. Papa nzama pambolo. Malgré, je ne sais pas citer kombo na yo, mais nzamba pambola yo. À travers na yo, ndi nazu quelque chose. On n'a pas sapé mutu moko na poko aller. Serre la joie azawana te pour nous critiquer les gens. Serre la joie azawana te pour karaye à coca, ya ngomone côté ebso non. O tozora ya mukie to partage ka mutu tout ayebité. Mutu tout azaya koka te na sina mokili oyo. YouTube, réseaux sociaux, et même biso makambo ebele. Mais mitala, o nini yo zozwa pour aider au lobby. Femme de caractère, thème na ça femme de caractère. Femme de caractère, maman. Est-ce que vous avez moi si à caractère? Nalinga balobani. Moi si à makasi. Moi si à bizaleli.
hein moi si abizaleli makasi na éviter so ina lobi yango bien mais et bon moi si abizaleli makasi maman vous êtes femme de caractère. Pourquoi n'est-ce pas femme de caractère? Pourquoi n'est-ce pas femme de caractère? Le tout le monde a des dégâts. Et combien belé na sena mokili oyo. À cause il y a un comportement na biso ba maman. Le tout qui zé ba papa. Papa na zamabe, papa na kena kota libala. Papa na sundula bana, papa na kipara bana te, papa na salara boete. Oui, c'est bien bon. Mais ce que qui moi si a caractère. Mais ba dégâts au exaté. Mais ba accusation au exaté. Tokoma hein, toza sous ba femme de caractère te. Tokoma faible ba maman. Ba maman tokoma faible. Toza lisusu makasi te. Ba maman to fongola matoi na biso pona mutu nyonso. Ba maman tokoma kokotsa mitema na biso na mutu nyonso tokoma pesa laisser aller na mutu nyonso ba maman. Oh, moi c'est caractère. Femme de caractère si molobi ngana lingaka ba respecter nga ba respecter o comment ce que ça moi sa caractère te. Tout le monde a na mabala ba dégâts ebele ba maman. Papa za na apprendra au biso maman to yela bango. Oui, ba lui papa za maître yandako. Mais consigne ndako makambu tout ordre tout ça c'est maman. C'est maman. Na ndenge be koma lelo mobala lingi mwasi lelo bobimi kaka lelo makamno su bosili sili lelo. Ah oh wana za critique na ya mindele bakipana na bango bakipana na bango lelo te bango lelo etala bango te mais bolingo na mutema non nzoto moi c'est ali propriété privée ya Saint-Esprit. Non, ils pour la ils pour le plaisir. Tant que autres utiliser nous autres pour le plaisir. Et Saint-Esprit, au PC place ni. Quand tu vois mona mobali sera lingi moi si ma solo boyo koyoka mwana mwasi oyo ndenga nyokola ngai pona zwaye. Lelo za nango lisusu te. Les gens les sous-soutés. Ba maman, toute sa femme de caractère n'est Déborah na Bible. Déborah zaki moi si a caractère. Agnokola Jacob. 14 ans. Pour Jacob a Déborah. Il y a bien comment les lots une seulement et ce qui 30 minutes ba lingio na 30 minutes na 31 minutes ou accepter na yo oui quoi accepter ça na ngo péché té mais nyo sauter maman tous à la base sa caractère moi sa caractère a bomba ndako na ye moi c'est caractère a tiaka ordre même na bana na ye oh nyo so bana biso basaka na se na moyoyo balanda ngo epa na biso ba maman ce qui yo maman oza tout droité ce qui yo maman oza kaka bitenga matengama bana no pe bako sana bitenga matengama voir même mobile na yo mobile pe ba étudier biso basaka lokwa bana mike moi, si on a mon qui na musique, ça n'est beau. Ça n'a pas laissé aller. Moi, je m'en fous. Ah, ça foutait n'est pas ça. Ah, parce qu'on a faible d'esprit. Ah, parce qu'on a forme de caractère. Non, le lo comment moi c'est un caractère oh ya tangi mingi oh azana ba licence oh azali aza soki nani ben non. Balobi autorité ba bota marana.
Voilà. Autorité babota mana. Ezaka ateke mayela kelasi non. Faut ala moi sa caractère pour no bomba ndako na yo. Tozala ba mama ba nani ba Deborah. Tozala ba Deborah na sina mokili oyo. Poto tonga mboke baby mabale zo ningana ba couple ningani ba mama ba komina ba laisser aller ba mama ba zo kipe su ndako na bango te mama. Zo so ya mobali na mutu mo to zo so ya mobali na yo. To passer ba tana biso tena ba fertilité zanga tina. Lelo moi ça comme logo pamba moi si Valère et Sili maman kala ça qui bo été ba maman bo télé maloko ba Rebecca bazaki ba Deborah bazaki basi moko ba kasi moi si a caractère yango abandaki ko luka ko bongisa partout so botali na nino na proverbe hein botali na proverbe 31-25. Boyoka histoire ya Deborah. Makamni Deborah salaki. Aza mwasi lokola yo. Aza mwasi. Pourquoi makambo Deborah etikali na Bible? Pour ba enseigner biso lelo to tiango en pratique to tiango na misala. To yeba ke mwasi pa azana. Lelo mwasi asamboe. Nyoso ya mabe koma mwasi. Bino si bomona mutakala mobali na nzela bozo yenga. Na ba publicité ya mafuta, na ba publicité ya ba téléphone, nyoso, ni ya ba parfum. Si vous mona mobala mutakala, toujours moi si. Parce que diable a kosi biso. Diable a kosi biso, maman zoye ba sous valeur na été. Maman comme loka ko sakana. Maman comme li papa, nana ko se respect, nana ko respecter yo soki yo moko se respecter te maman. Maman ba maman pardon nazomona réseaux sociaux etondi tozo kende kana ba fertilité zangatina na makambo moko ezo importer rien na bandako na biso ezo importer ba désordre ezo importer makambo malamu te elateli na yo etamboli na yo evande maman mobimba akomane muta songi meilleur service na yo eza na ndaka libala te service na eza na enseignement kuna na service enseignement parce que oyebi quartier wana kwenti coin makambo nyonso mais nda kunozo kokate ne bazo ya kofinga mobali na à travers na yo maman parce que vandara te ko defe pai ba nyongwe pai mais soza moi sa caractère nana ya kofinga mobali na après le bolobi mobali asa mabe non ba papa nga na condamner bino te na condamner bino te eza biso ba mama to changer soko qui choc tour à liboso eza peut-être que tour opé comme ma fou non balobi soko telemi et okwei telema pupula makolo na yo soko kwei telema pupula makolo ezate ko kwe omilali sika na mabele bongo telema te non elakisi ke soko komi na mabe komeli yo telema la vie continue nenga kana fortifier mama moko nenga na fortifier yaya moko nenga na fortifier mwana moko o azolanda biso na kati nakendaki na couple moko boye ngana bika bana poto ba bolamba te bebi osam sala te mwana muke jeune fille abota miawa nakena ndako jeter pate étonné ya mona jeune fille na âge wana abandili bana bango sigamo mwana bango moko ya mukie alambi pondu atumbi akalingi Thompson asali ba saucisse alambi semoule et ana poto koma ko lami fufuka bo sopi na sani mais alami fo akati ba bulu wana to bonoko tena thermos wana po papa ya kokuta fufu ya moto Nathalie pe belle fille ngana bi wow azana trésor caché kati na ye
omoni mama kokaba ndoto nopanga pamba te omoni na époque unabete nous les solo mukia omoni na époque moko boye nazara na mukanda te oui kama mamboko nde ezalaka fo avocat nazo avocat avocat na sikofa landelanga makambo mukanda po tosama na tribunal nakenda pa avocat na epsinga mama faut zoager awa oyebi ndenge nini marchaka soko lingi na sunga yo po sungi ngai ngabi papa oso na sungi ko yebisa mutu te ngabi te papa so yebisa yebisa mutu te no yebisa mutu te epsinga na obono za ofunga mate ngabi o me yebisa sunga nga na ye apo sunga nga apo za avocat epsinga na bima na yo mama natali ngabi non avocat mutapesa mtu mukanda même pas préféré wana mutapesa mtu mukanda te nzambe mutapesaka naebisi papa je suis désolé oh mais eza espère ofunga matenga bi je suis désolé nami ba document nyonso oyo nasangisaka po ya tanga na sundola ngokuna pona koloba nini mama fo mi batela fo za mwasi ya caractère linga batu baloba no moi ça na makasi linga batu bachola yo pona comportement na yo ya mabete ya kofinga mibali te ya kofinga batu te mais ça na comportement moko digne eta que maman une bonne femme bomona ba dégâts oyo te na mabala bomona ba dégâts oyo te na ba foyer bomona ba dégâts oyo te même na bana na biso lelo zo koloba na moi no lo te parce que osali ba dégâts belé na yeko condamner mutu te so oza mayele so oza mutu ayokaka bima na ba distraction inutile ya kakati na Yesu nzambe aza na kosala tanga na Proverbe 31:25 okozwa biyano ya makambo na otoyebisa il faut être une femme de caractère. Merci nzambe apambola bino tokomi na suka émission na biso juste ezali conseil waza na motema oyoka yamba conseil na kimia vraiment tokutani la prochaine fois femme de caractère zala mwasi ya caractère zala mwasi ya lolendo zala mwasi ya oyo aza digne oyo aza na capable ya kobomba même nation toute une nation. Vraiment tokutani mbala sima nzambe apambola bino ya bino ezakisi la joie vraiment bo s'abonner Serre la joie en association ou à sungaka bana ba orphelin ba maman baza délaissé ba kufela mibali ba veuve Serre la joie sungaka ba siko soutien na yo eza soki yo s'abonner na chaîne ndeko na la ni aller devant TV soko s'abonner nzamba osanga te ko pambola yo s'abonner na chaîne ndeko na biso nzamba osanga te ko pambola apesi bino son beauté et na pesi serviteur de Dieu ou à travers na ye nde na ezui quelques mots implice pas na ye pona na ya ko yebisa bino pe pour bénéficier nango pe malgré tout na lobi loko ayete mais nzamba kosala ngolo tokolobaka un jour lokola ye nzamba pambola papa bisika ozwami oyebi sika ozwami na pesi mbote nzamba pambola bino nyonso na obolandi baabone nyonso Serre la joie nzamba asima motema na bino makambo oyo kilo tiango na misala que l'Éternel Dieu apambola bino nyonso tokutani mbala sima bye bye et bachou.